Bolingo na biso bana joie, bolingo na biso ba chérie, bolingo na biso bala joie, bolingo ya motema. Bolingo bolingo bisingo bisingo bolingo 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 ya la joie. Iyo elianga inae bisengo ya bisomi bale ata bafingi bafinga ata bacholi bachola ata baini baina elianga inae bisengo ya bisomi bale ata bafingi bafinga ata bacholi bachola ata baini baina Dimoninga wanga wa bolingo Dimoninga wanga wa motema Dimoninga wanga ata wa obipambaye motema na bolingo bolingo na mabanzo ezali se ya yo Dimoninga wanga wa bolingo Dimoninga wanga wa motema Dimoninga wanga ata walobi pambaye motema na bolingo bolingo na mabanzo ezali se ya yo. Chers amis, chaque fois, je commence par une chanson pour vous saluer, pour vous montrer comment je vous aime, vous tous qui m'avez accordé la confiance de vous conter des histoires vraies, des choses passées, des choses qui se passent maintenant aussi dans notre monde. Il faut être à l'écoute, mes chers amis. Je vous remercie pour m'avoir fait confiance. Aujourd'hui, je viens auprès de vous pour une petite causerie. La chose s'est passée ici en Europe, dans une école. Je préfère le compter à Lingala. Bandeko. Biso nyonso toza na bana bakendaka ba classe awa na Europe awa. Bana bakendaka ba classe, mais chaque fois enseignant ba directeur ba organisateur ya na ba école ba organisaka toujours ba excursion pour que bana bakende na ba école mususu na ba ville mususu pour ko passer 3 4 5 ou 6 jours. Alors bango na école ba informaka biso ba parents à l'avance que bana biso il faut bakende quelque part. Vraiment pour ngai je trouve que tozalaka obligé te vraiment ya kondima nyonso o bakosenga biso pona ba déplacement ya bana parce que lelo mokili komi très compliqué. Makambo ya mabe komi koleka mingi siko na mokili oyo. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nous avons un frère togolais qui est dans le coma pendant plusieurs semaines. Il est très malade. Il a un enfant de 7 ans. Bana esika batangaka bakendaki excursion quelque part. Je ne sais pas na ville nini, mais ezalaki en dehors ya ville na bango esika bazalaka. En dehors pe ya école na bango. Bakendaki bango nyonso na ba maîtresse na ba enseignant na ba ninga na bango mususu ya école. Bakendaki ensemble ko passer quelques jours na bango kuna.
nyonso mpe elekaki nango malamu nde ekaki ezalaka bien organisé, accueil kitoko, place bakendaki kitoko, makambo nyonso ok, bana mpe bazalaki na bango bien, bapase bajournée na bango, bajournée bapase bien, makambo nyonso elekaki nango bien. Mais eloko nini oyo elekaki kuna oyo nalingi na beta sete ezalaki nini? Na butu moko mwana oyo wana ya ndeko na biso ya togolais abandaki kozwa pongi ata moke te. Mwana azozwa pongi te, baninga balali bangozi ya osakana te, bangozi ezoleka na kati ya chambre grave parce que bana basakanaki grave na moi, baninga balali. Me mwana wana pongi eboyi nango, pongi ekimi, mwana bundani pongi ezoya te. Mwana alembi na kolemba. Me na kati ya obundana wana po mwana onde koluka moyen koka kolala, mwana remarke eloko moko boye na chambre esika bazalaki. Mwa éclair, lumière moko ezoleka na chambre na bango, lumière ezoleka. Mwana atali aluki sikoyo azokende atala mwa lumière yango bien me azomona ne kati. Me lumière yango ezoleka na chambre, soki epusani pembeni boye azomona penza bien te, azoyeba te ezouta place nini, eza place nini. Mwana mpe abaye na yabe tika nalala na ngai kwa baninga mpe balali, nga mpe na profite nalala moke. Il s'est mis au lit, azoluka kaka moyen ya kolala, pongi mpe lokolo ebanda okima ye, moye mpe kaka mwana moke paf, pongi mpe eyibi ye, alali. Mwana alali. Sikoyo na kati ya pongi na ye kuna, l'enfant voyait comme si il rêvait. Il se disait, ce que je vois là, ils ont rêve ou bien ils ont réalité. Nasi ya pongi loko apa alalaki penza bien te, nzambe mpe mokolo yango alingi kopesa penza pongi te. Abi oyo eza rêve ou bien oyo nazomona eza réalité. Paf, mwana fungoli miso. Mwana fungola miso atala boye, qu'est-ce qui s'est passé? Devant bana, na kati ya chambre ya bana. Na kati ya chambre ya bana, bana nyonso balali kaka mwana na tango alamuki boye, paf! Amoni mobali moko na mwasi na kati ya chambre na bango na minduki. Bato wana na minduki bazalaki prêt ya kotirer. Ils étaient prêts de tirer. Ils étaient prêts de tirer. Je ne sais pas, pour tuer tous ces enfants, bien faire quoi, je ne sais pas. Bangai ba tirer wapi. Ba boma bana wana po ou bien basa nini toyebi ide na bango ezalaki nini te toyebi te. Mwana tango amoni bongo na minduki wana, mwana kisomo esali mwana wana, mwana bandi kokria nakufie. Bana moko baninga balalaki bayoki bakria moninga bango mpe balamuki bino moko boyebi kaka bana. Bamosusu kuli bamoni na bango te, komona kaka bayoki ndenge bayoki moninga azoganga. Bana babandi kokanga tokufie. Bamaîtresse mpe sika balalaki balamuki mbangu baye wana nini bamaîtresse bamoni mpe bato yango ntango bamoni ke batimbeli biso bana nyonso balamuki, bana bakomi koganga, bato yango mpe bango wana mwisi bakimi. Bamaîtresse mpe bamoni bato wana ndenge bazokima. Yo moyebi kaka boyebi kaka bato nde bazalaka na kobanga bato bakomi rouge. Bato bakomi rouge, mes chers amis. Bango nyonso panique ekoti na kati ya place wana bazalaki, panique ekoti excusez,
basangani bango nyonso na ba élève na ba enseignant na ba organisateur basangani bango nyonso place moko balali kaka place moko wana moyen kutu mpe olala ezalaki te mpo somo wana ndenge ekotelaki bango deja bake ovanda esika moko ya sécurité ale na ntongo bakangi biloko ils sont rentrés. Ils sont rentrés, mes chers amis, ils sont rentrés. Mais bakomi wana bazongisi mwana ndako na ye, excusez, bazongisi mwana ndako na ye, mais baboyi mpe koinforme baparent na likambo elekaki. Sikoyo mwana biso wana tellement lokola ye mutu amonaki mpe azalaki na sumu makasi akomi na ndako ayebisi mama na bango likambo ndenge elekaki. Mama abi oyo ozoloba yango eza likambo ya solo olotaki ou bien qu'est-ce qui s'est passé réellement? L'enfant a dit à la mère non, j'ai vu ces gens-là devant nous comme ça dans notre chambre avec des armes. Ils voulaient nous tirer dessus, maman, ils voulaient nous tirer dessus. La maman a dit c'est pas vrai. Elle est partie directement à l'école. Elle a posé la question. Les enseignants ont dit que oui, c'est vrai. Nous aussi, nous avons vu ces gens, mais ces gens ont pris fuite. On ne voulait pas vous informer pour ne pas paniquer tous les parents, quoi. C'est pour ça qu'on ne voulait pas vous informer. Mais heureusement, moi na oyo lala kite yem tabikisi biso nyonso na bandeko na ye, donc biso nyonso na ba camarade na ye ya ba classe biso nyonso eza kaka yem ta bikisi biso pona likambo wana. Balomone yo 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 balomona balomone balomona yo 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 balomone balomone balomona yo 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 balomone balomone balomona yo 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 balomona balomona yo 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 balomone balomone balomona yo 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 balomone alors na liso na biso ya lelo nalingaki seulement ko informer ko réveiller un peu conscience ya bandeko na biso nyonso oyo tozali awa na Europe tozala un peu miso ya kofungwama mpona bana na biso soki bainforme biso ke bana il faut babima il faut bakende quelque part il faut toujours topozala bango baquestion ya koyeba soki basorganize ndenge nini mpona sécurité ya bana soki mpe tokoki kopropozaka na baekole batiaka mpe la police mpe bazalaka pembeni mpona sécurité ya bana ekozala bien makasi ekotia mwa un plus mpona sécurité ya bana na biso parce que tozomona ke monde oyo ekomi liboma. Pourquoi yo mutumbeko kolamuka na ntongo olobi kaka non je pars il faut na boma bana wana osali programme na yo kaka okende koboma bana ya baninga bana ya mike ba angelu ya nzambe ba innocent bayebi eloko nini bayebi nini na politique bana wana bato mitu ezosala te bazali ebele na monde donc mokili ebebi il faut toyeba sikoyo ndenge ya kobatela bana na biso mpo bana na biso bazali so na sécurité te na bandako bana baza na insécurité na banzela na babalabala bana baza na insécurité na baekole bana baza na insécurité. Seigneur sikoyo tokotia bana wapi oyo mpe ezali mboka moko te ke ovandaka kaka na ndako na mwana te mwana fo akende ekole mwana mpe fo mona baninga na ye yo mpe fo kende mosala eza na temps oyo okende mosala eza na temps oyo ovanda na ndako na mwana soki mpe moyen eza te bana mosusu mpe baza na bainternat
sikoyo mokili yango ekomi boye tosuka wapi tosala nini? Comment toi, un être humain, tu te réveilles, tu te dis je prends mon arme pour aller assassiner les enfants? Je manque de mots. Je manque de mots. Eloko nini ezoleka na monde oyo. Tala dernièrement tozomona ba photo ezoleka ndenge baza kobomaka bana na West Afrique. Balobi eza kaka na West Afrique te, eza pe na Centre Afrique na biso kuna, eza pe na Congo. Bato bakomi kosala ba commerce ya ba organe ya bana. Balingi suko kuta na mwana nzela te, mais biso tokolaka bien. Biso tango tozokola soko bimika classe okomi na ndako longoli bilambo tika na kaleso na sengle yo wana na balabala yo ka banzango groupe kuna bazobeta nzango ya biso oyo kuna kebo oyo kuna silikoti tosakana kitoko, me bana na biso leo moyen basakana eza te. Bakomi na insécurité makasi siko basala nde bana bakangamana na ndako eza pe malamu te. Donc biso bamama biso bapapa tofungola miso tobatela bana na biso bien, toluka solution mpona kobatela bana na biso. Merci beaucoup mpona lisolo na biso lelo suki wana matondo mingi mpona bato oyo bazali toujours koencourage ngai mpona kopesa bino masolo bahistoire oyo ya kala oyo ntango ndeko na biso ya Congo Brazzaville George Mbana bandaka kobetela biso chaque lundi biso nyonso na bandako tovanda na se tozoyuzela radio tote radio wana biso nyonso famille bobimba papa mama bana banoko bakoko tote radio tozozela lisolo ya George Mbana George Mbana mwana mboka toyoka bahistoire liboso pa George Mbana yango abenga lokola aza fan na ye nazwi sikoyo style na ye wana nakoma sikoyo lokola monde comme na obena ba YouTube boko bando oza ba histoire chaque semaine ba histoire. Donc eloko na osenga bino ka bafadi na ngai bosabone ebele po ba histoire wana pe ezali na bamateya na kati nango oyo kosunga biso na kati ya bafamille. Ba histoire nyonso bomonaka oyo elekaka na ntango ya kala yango wana ezozonga kaka ezozongela biso ti lelo ezoleka kaka ti lelo na monde na biso makambo elekaka kala ezosalama ti lelo oyo. Donc soki moto oyoki histoire wana koyeba te anazape na ngai ba histoire ni bamakambo kala boye te kozape te yoka liteya po histoire nyonso ntango akala eza na liteya na kati oyo ezolakisa biso ndenge ya koavance mpona mboka na biso ndenge nini tokoki kovivre bomoto na biso ezali ndenge nini. Yango naza kopesa merci mingi na ba oyo nyonso baza kosoutenir ngai. Naza kopesa merci mpe nazali kofélicité papa Pierre Mputu oyo asali maison na ye MK na Kinshasa mpe azali kosoutenir ba aveugle. Ezali initiative moko ya malamu parce que tomonaka epai na biso na Congo ba aveugle ba handicapé bato nyonso bato baboma bato babela mitu bazali toujours abandonné na bango moko. Yango ba œuvre ya bongo papa Pierre Mputu merci na ndenge ozwi likanisi ya malamu bongo mpona kosunga bandeko na biso wana. Napesi mpe mama Paulina Tchanda Mikanda mbote mingi na Hanover mama na Stallone napesi bambote. Napesi mbote na petit frère na ngai maître Joe de Bakao de Bundes Joe de Bakao swa bango yo lakisa bango ke judo eza toujours na makila maître napesi yo félicitation pe lokumu mingi po ozali ko continuer toujours na msala na yo wana. Napesi mpe so mbote na petite sœur na ngai Ornella Lombe. Napesi mbote na Ori Sumbu na Dotland. Napesi mbote na Manix Mandika.
na d'autres landes toujours bandeko na ngai nyonso bozali tellement ebele oyo bozali déjà koencourage ngai mpona aventure oyo nazwi naza kopesa bino nyonso mbote na patron na ngai Congo Cœur de l'Afrique yo zwa bambote na oyo esika ozali merci mingi Jopat pasta napesi yo mbote napesi mbote na ngai moko napesi mbote na ngai moko mama Zemani Asbel tokutani so mbalele ekoya ciao ciao ciao